Nzamba saleli ngai ya minene. Ba IRM na passé na ba échographie na sali nyonso mais ba monaki eloko moko te. Ensuite ota nazalaki kaka koponda vraiment bao bayebi ngai bazoyeba makambo nazoloba. Donc nakoloba te nasali nango fondeza ya pasi na bikini yango sikoyo. Alobi etikali moseleke ta moturu jo ebetaka boye. Epo esukaki kaka wana te nakendaki su na lime te ntango wana esimbaka te babimisaka nga bangolo. Ah oui, nakendaka esu na lime te. Natamboli nakenda bisika oyo nakoki kokende puisque bazali koloba eza nyoka nkao. Si nakimba nseke nazeni tumba nakoki koloba yango. Ozwi so et puis obimisi nyoka nkao wana na so. Et puis nakendaki akatanga banzoloko na libumu apesi nga bakisi wana na meli yango soki esali mwa quelque temps ezongi lisu makasi. Ebongo atunaki bakote wana nyonso alobi nazokoka na nga kana yo te. Ezotambola ngai ezokita ntina makolo ezotambola ngai ntina mokongo. Donc vraiment nazokumisa Nzambe na yokaka lisusu eloko moko te. Et puis nazalaki soki nakomi na bapériode na ngai vraiment nazalaki kotenir te. Donc il faut terrasser ngai donc bato baya pembeni na nga bazokela nga mawa. Mais Nzambe asali nga grâce ata na bapériode na nga naza toujours na bonne santé. Donc vraiment eza témoignage moko molai nakoki koloba nyonso te. Mais bango bazolanda nga bayebi nga bango bayebi ndeni na nyokwani. Donc na passé jeunesse na nga nyonso na kati ya pasi oyo. Mais na minute oyo nazoloba vraiment nazosepela. Nzambe asaleli ngai ya minene na kati ya susi. Eloko moko ebimaka lokola tennis. Et puis papa na lobaki soki ebimi bakanga ngo bandeki kozongisa ngo epa na ye. Ye asalaka opération molimo nde aya kopina nga libumu asali opération abimisi mpenza nzombo ya mobesu mpenza. Ezotanga mai nakanisa tokanga foto na bandeko na ngai bayebi. Tokanga foto na banoko na nga ba grand frère na nga tokanga ba foto mais à part ça esimbaka kaka te. Que nalalaka puisque pasi ezalaki kaka kocontinue pasi ezalaki kaka kocontinue. Ngai nabandeki kolanda moumbu na Nzambe na internet. Nga nayebi moumbu na Nzambe a partir ya Russie. Nazalaki na ndako ya pasteur. Nazalaki na ndako nde nazalaki mpe kosambela na église na ye. Nazalaki koservir kuna. Nde mosali ya Nzambe azalaki kolobela biso mpe ntango nyonso abandaki kolakisa biso keno paster miko batika aza makasi na délivrance. Et puis ye moko azalaki koyebisa biso ata nga naloti ndoto nakobengaka paster miko ye moto azalaki koyambulanga bandoto. En tout cas aza makasi na badélivrance. Bandeki koyebisa nga soki oke na France il faut omona ye. Donc il faut luka ye. Ntango mpe nga nayaki yango nalandaki mpe nazwaki adresse à partir ya internet. Ezalaki na séminaire comment détruire les œuvres de la sorcellerie. Nde nazwaki adresse nabengi baoriente nga vendredi le même na ntongo ya samedi nazongaki na ndako na ntongo wana nde nazomona nyoka ya monene. Nyoka wana azomata vraiment na mire abimi na liboko na nga oyo ya mobali azomata na mire donc azoningisa vraiment ndako
donc ti sikoyo so nazokanisa embangisa ngai azomata mpenza na mire abuti na loboko na ngai amati azokende donc abimi neti na mo espace moko ya monene azoningisa vraiment lere azobima na mosala nzambe mpe abe kobondela mpo na nga franchement nayokaka lisusu eloko etambola nga na libimi te bandeko ntango nakutanaki na moyombu na nzambe apesaki nga mai te apesaki nga mafuta te nayebisi mosala nzambe mama lilia na bi o me nayokaka lisusu eloko ezali kotambola nga na libimi te donc ti bamwana nga ndenge eyaka elekaka nango nalalaka lisusu te etungisaka nga te naliaka bien donc vraiment nayoka yango te donc nabosanaki kutu te nazalaka na pasi ntango nga nayaki awa l'église ya source de vie nakutanaki na mama lilia nayebisaki nga nabi mama nga nasepela te nayebisaki na mai na miso ebandanga na ba 14 à 15 ans donc nakoloba te nasali nango ba 32 ans ya pasi nazikini yango sikoyo donc bisika na banda ya kotambola kolukaka alobi konozali kofuta bambongo abanda kofuta bambongo na ntango nga nakomi awa nafuti ata eloko moko basengi nga eloko moko te ofuta boye osomba bougie somba boye antuka basengi nga eloko te nayaki kaka nazovanda na ban nazolanda mateya nazolanda oyo nyonso moyombo ya nzambe azoloba nazokufa nde na nde nazokima azokosenga na bandeko mosusu oyo boza nano na problème oyo nga nazalaki nango na situation oyo bozobundana na yango kokende na bandako ya banganga koluka batu ezali pasi mpe mawa puiske nga mpe nayebaki te bandeko toluka basali na nzambe oyo bazali bien placé mpona badelivrance po toyebana kozwa badelivrance donc vraiment nazokumisa nzambe nde nakutanaki na mosali ya nzambe miko batika vraiment nzambe azosalela ye vraiment azali mpenza motu na nzambe mpo nazwi kimia donc nazoloba baoyo bayebi ngai bayebi situation na ngai eza ya kobomba te donc na minute oyo naza na kimia naliaka bien nalalaka bien donc vraiment naza na kimia nakumisi nzambe na oyo asaleli ngai